Pour le président Caleb, en tout cas, on a décidé. Comment le président Caleb, président Wazana Basta. Mais Anne est hypocrite. Alors, non, il mais Babi, nous sommes en Lobaté. C'est pas bon à dire. Ceux qui on a essayé vraiment bien de la famille, ba tout mener ba talarayo, ba lingarayo, ba fan belé. Tu vois on a bimane oui. Toi bimane, y pas bimane. Toi yo moni ki na kenda na. Mais bo kenda na kat. Est-ce que vous avez un peu de temps TV là et puis des sommes en bas le bezangi comme tu le vois en mer bah ils ont dit la TV guerre. Donc quand il peut qui ma question à dos. Et le roi salut on a CP là. En tout cas président Caleb va poser on a trop ça perd là. Après dit nana quoi c'est pas na. Chapeau on a respect bien na pesa kayo. Ba bi mo nkia beta pe muda bakolo basani. Babina. Base là. Abosa na base té. Et loko bi mais on a loko chebino. Attends, on a côté était que ceux qui l'ont commis président de la République, au bout ça n'a pas l'air, ça n'a pas de sens. Non, bah, azon on a bah, pour moi ça va t'aller là. Bah Jésus de Mbandaka. Attends, bah Jésus de Mbandaka zonga. Maman na bane, zonga na ndako. Bah c'est vrai bah tox non. Quand y a moi na mte salai pour bah découvrir pour son makambo asu. Pour le malo quoi yo mono suit. Kuboya ngote. Si on a la norme, le Congrès a une possibilité de quitter. C'est une possibilité de ça. Or, que il faut avoir du respect vers les aînés. Surtout pour ça que nous lengi kusala musala soko respect zate beaucoup fingana partout. Kufingana na kufingana. Ils ont la tinate. Ils ont fait la gâte. Tu m'as dit que ça la concurrence à Moussala. Tu m'as dit que ça va venir par respect, ma vie belé à théâtre, ma zaona. Na iko tanga combat batute. Na tu m'as dit que ça va respect. Ya ngole lobo monaka, ya Fridi, ya Fani. Tout ça lobi na ngaloba et mokaza mutema mabe. Il faut avoir du respect. Yo za mwana muteu, yo za bana muteu ni lo fundu. Komatsama kamungande. Yonan, yombalo sombo. Katika pesa TV, boyebi ser na nga bien bon. Ya za ba kota ba state ye kuna partout. So bobengi pour na ba solo ya service traiteur katika pesa za wana. Aza pe na chaîne na ya télévision katika pesa TV. Ba o nyoso balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka. Bo mona ka service traiteur moko e bonga et tonda e soin. Kuna mibi bazara te o ba jemo boité za la raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site Rapachi Total qui spot en tout cas on retrouve ba prix. Pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage, colossal de grade académique, anniversaire katika pesa za wana bobengi na ba numéro o de Chewana, boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner na chaîne na ye katika pesa TV bo za la décider. Voilà. Page télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir oignon sur la biso. Boyebi qui de temps à autre on ira peut-être vraiment penchement côté artiste. Le lot toza na artiste Yambalio. En tout cas, toza na débat, toza na fila. Muto a simba pena projet abatamitu minene fila bonganya ye mokonza zandu. So boyeba ratenga na lata na poto te na lata pa ya fila. Mutu nyoso alingi jina capage, polo à capage, chemise à capage. En tout cas, biso to kota na biso na zandu ana 40 ans d'expérience. Fila bonganya, so parle bien au sengo nyongo. Ngonga te, okolala te, okozwa 18 000 appels. Mais va finir so bani balata bientôt cha numéro ya fila. Surtout jean penande bo mona na nyata ka ba jean, po mikolo na repo, o robe, o nini. Vie dans la zone à côté de la plan, à zappé mon théâtre, mais à ça la pécop, tolingi bongo, aux arrêtés, théâtre, mamso les atétés. Mon là, si nous mon y a Betty Gucci, n'a chapeau faire rigolo là, voilà, je s'inspirer car, n'a fait rigolo. Merci. Il y a fila, tout le monde y a mbalio, azate, tout peut s'en va bambote là-bas au Hollande biso, au pessimbote, à des papas pessimbote comme ça, tout banana. Merci, vraiment. Émission à biso.
bandeko tout au baolandanga na betando na bango partout dans le monde entier. Vraiment naza fier ya koloba na bino merci parce que ndenge bosi confiance na kotala pe ya kolandanga et puis merci na yo Sinchaka Pachi à des fois parce que au bois anga kaka mais c'est la toute première fois peut-être ba toi mon anga ba découvrir c'est ma sœur tozala na ye o nga pe na ngolo ba pa na yo nzambe azongi sela yo ya ebele na motema malamu ozana ngo avec ba frère na yo bazara na musala na biso ba ya na yo tozala comme ba conseil na yo na ba tout. Donc vraiment Nzambe azala na Nzambe a protéger Nzambe a battre la yo famille et puis compagnie na mobimba oyo kimia na Nzambe azala na yo donc merci comme on a fila bonganya artère ya maman Mbalio so beaucoup de mother soda mobutu guerrier mboka donc elo nyoso balongole elo nyoso balia on a comme on a théâtre yango wana ouais elo nyoso lo balongole elo nyoso balia donc ça veut dire un jour on va take esprit dans la tête parce que et là, ça veut dire que on a un jour pas proposé comme à moi aussi. Ah. Soda Mobutu, donc naza castré, naza castré, donc ils ont état d'esprit, naza mobile na motiga na mobile, que ce soit difficulté, que ce soit besoin, que ce soit ndeni, jamais na rotega qui mobile na un jour comme à moi aussi. Soda Mobutu et logo balongola et logo bamba. Donc si on n'a jamais ouvert. Ok, na bossa ni peut faut signaler bat nyonso baninga bo pikili plus ba beaucoup ba nzoto côté on a posali naza partout ouais qui pêche moi qui tamata moi lapin bato nyonso ali colonaison nga bien bato bana mikili ya fila te ka pe bokoko ayi pe ndeni ya relaxa nzela so za na moi ben puissance fila za wana to kota dossier wana na suka Adeba bonne santé. Ouais, santé bien ta bon, les pratiquer la lova donc. Donc on a nzamba bolingo batela. Nous avons na pepele. Pour nous on a pesika donc bambote na tout bote la biso na minute au moni. Nous ta fan na azapete ata. Et puis ça mena mutu nyoso. Et donc moninga ta lo pese ata merci. En tout cas merci puis bambote na tout bazo bien ni bako ata la festival Adeba. Mon bala mon time maneke nyoso milai aya mukuse zati wallahi na kingo na mungo so bibi mukie bokoza na raison mais mukuse ndezati nyoso milai wala do kwa la bonganya tunde bon ebite donc la pesa mote na ngaka na mamba ke ba pe mtamukuse la blague ou de yo bon ça va parce que bango na même ça comme makolo place wala ni batala ngana bika ndi mo bala mulaika ke nyonso milai aya mukuse ezate so lobi mukie oui na mukie mais mukuse ndeta pena ya mulai na donc la profiter la pesa mambote na ngana grand kota ba frère mamba le sombo la reine d'Angleterre puis demander maman qui cause mon jalisi mon papa aolia ba na bateau de commandement jamais silanzunga ma famille autrement dit panya mabonza a mérité ka ba lokumu na ye micro to bengi 001. Il faut mettre ça mon ami papa fan. Abo kingunda te boevi. Aumeli hein. Oh visa il y a 3 mois na ndambo. Bona jika kala. Jika tongo. Et puis va le bien expliquer ba fan e boye. Tant suba mona aumeli ça été fait que na mo États-Unis mwaka. Tant akomi ba fani. Donc fait chaque jour on sala musala. Ba ko très comme belé. Donc ami te biso beto okini. Et ça bino bien okima te na. Fila na apade ba okima. Te okima te biso okima te biso ba artiste. Biso ba artiste. Donc papa ke arosa makambu to landa et to sali boulot to sali nini. To zoni va okima te ba production de l'équipe de l'État ka mamba le somo ta sala marque. Asa ce qu'on est. Ngana ngite bo a fula ebele bozana ingratitude makasi. So somika mwaka okeka mwa lufu. Mais moni mais ba maman ba fan ba kosio ale. Mais ba maman ba le bazalo wa ba bis. Donc il y a za bis a o me mama. Donc biso tozalo wa ba tuto ko tana bis mutu na mutu za destination na biso tozali netinga lelo na okine plus de 24 à 25 ans. Toza ba photo moto chobi misa totali ça passé ba 17 ans ba 18 ans au comprendre biso toza to rolbate to ba fidèle en attendant ni toza bo ça na maman Balio toza na ye to travailler pour na ye donc via zakuna ba répétition c'est bon toujours répéter mercredi chaque mercredi vendredi to répéter na Kabamba et pas à boss mbele donc recrutement pesali ba tout au aligner ça la théâtre ayeba yaka na coupe théâtrale ya la maman Balio Songo
aux Arabiens. Donc, ceux qui peuvent obéir Maman Cynthia, en fait, ça y est, directive, c'est là pour rejoindre le Bisso, dans le groupe théâtre, il y a la maman. Congo, Tozali, Tozapi, dans Bisso TV. Na Congo tous les calendriers de diffusion mardi et puis Congo Bisso TV chaque vendredi na 17h30 tozawana et puis rediffusion dimanche na 9h donc tozali na plus de 2 chaînes quoi. Adeba yo sali combien des années que mina mambali? Ouais ngana okende ba 14 ans. Eh wa mutakala Ouais mutakala. Oh ngana wasaka lelo. Ti o biso moni lelo kati mususu. Mais moi biloko na ninga ko ba ngote moni ba artiste musuba ina ba kutita ba YouTube azalani ba chance à YouTube en YouTube azara pembe ana ko mo asala théâtre ya venez petit ngai le mesa bien yaka ay ba ko jouer te mais biso so ba boy ba to sala ka biloko ta na 2010 na 2010 na oloba biloko ta bala malo ngai au vestiaire a diba ngai wala kuna kwede na kwede nga ko li wala président télé joie donc voilà père na biso tozali na ça na bien formé pour ba tout baye moto grand pota benga maman qui koso parce que biso tozali kwa bango banikela makolo non to fait on dit que makolo biso tozali wana po ya ta qui koso ne so donc bo so la bonika makolo bana biso ce que fait on mona donc ba massa na biso bele ba komba leader biso yebo place ba route et puis ne bazana ba dit que on a bena soda mo butu ya fila lobaka pourtant to bandama comme suba tanga na to yebani mo ndeka to yebani ata ba ba poto ata to yebani yo mo yebi ngato kutana ba na RTGA palpite na zoate sola parfait na yebi yango ya zano ya China bon t-shirt na olata olera yo mais bon na bisa yo même si makambo ngoto mo ni etinga yango na ba ke bina boy ka boko ma hande batasimi jamais et puis les bazana mère babanga biso bon na taba niva ba ji sabo mo pesa simati oui le plan ça doit bien deba au personne si mais état musupo ba bengi mibale misato apesa mama moi pa ma kotier ni ba pesa ba biso ba de ba biso na bulo pour mère moni oyamba biso bi mu ko musu pena ke o chepena ke o fongoni to mona ba imba miso fongolo tiki na moi saigne to beke la piken so misubo ya. OK. Donc il est vraiment bien mettant de l'obika mama ba tournage to moni va dire à Fiston Sai avant notre côté la Fiston Sai yamba le oyaka adeba bon prise visa azwa kezalaki il y a 3 mois OK mais quand il y a makambo à côté na ngoku asa star ba contrezo ya et abenzi non moi il a fandi osa no musala kende musala ya kende te o ba benge soki pa moi si moko boye ba benge so o développer ye bena kende musala bo mère ngai makambo wana ti tout ça mambu tout mère ngam ngo la mère pour faire pese mbote mère a parlé ya mais je te fais so mambo te belé donc makambo yi fait kende ba sala spectacle le 30 juin. Et c'est à l'occasion il y a un 62e anniversaire il y a parce qu'au Congo les monts azala kuna Grand Prix na c'est le Grand Prix de Makamba qui qu'on va jouer spectacle danger bazena ba papa biso baba mungita na ba papa bombo fifi ba pesi makambo ba sala sous ba image ezali vraiment ba image ezali na on a chombo via tindele na on a chombo na bike na opesa on peut kuna na régie les cas ba image ça vient aux États-Unis va sala ki boulot parce que ba contrat musus payé alors en tant qu'artiste pourquoi signer ba contrat faut ça la musala on so musala sili ai ata fande inani on sakande musala donc papa ça non musala papa ça la les biso beto ça non musala OK merci toi on va extrait ya Freddy Mbalo Sombo moi ba intégralité à ma vidéo na e jo ko illustrer les biso et puis tozonga asko na ba sujet la biso na kata plateau. Bonjour l'Afrique, bonjour ma famille, bonjour ma femme, Michel Boulambe, bonjour Yamaïssa, ma grande sœur, bonjour Fulanenge, Ngawana, Maman Mbalo Sombo, reine d'Angleterre, Queen Madère, Kikoso, na kata États-Unis, plus précisément na Caroline du Nord. Na pesi bandeko na nyonso artiste. Oto sala ka musala na biso ya maboke na pesi bino mbote bisika nyonso kozala nzambe ya Simoki Mbangu, nzambe ya Bolia, na nzambe ya Ebale Mbongi basala na bino. Ngayo simple représentant. Oyo aza numéro 1 ya bino nyonso bacomédien nyonso na.
ngai na kati États-Unis na ye pour la conférence yo ça ko sala mamunene ba pona ki partout ba invité na Canada baba mongita azali awa ba invité ki Bombo Fifi azali ki na Caroline du Nord et puis na kati ya Congo ne ba bengisa ki un seul oyo aye pour na makambo ya 72e anniversaire ya notre pays 72e anniversaire ya mboka na biso Congo pour la indépendance ne ba invité ki bongo number 1 na bino. Maman Mbalo Sombo, reine d'Angleterre, qui est votre responsable. Merci. Naye na sali musala kitoko, to sali musala kitoko, merci. Et là qu'on a ningi na ya le loko ebisa bino. Nzambe apambulaka moto na lolengo ye akanisi na mokolo wana. Mokilo eza vanité de vanité, nyonso bikuti kala. Bino bana na biso ya théâtre. Il faut avoir du respect vers les aînés. Biso to pesa ke bino lengi ya kosala musala soko respect zate beaucoup kufingana partout. Kufingana na kufingana. Ils na tina te. Biso to fingana kate to bana kosala concurrence ya musala. To bana ko pesa ba viena biso ba respect ba vie belé à théâtre bazaona. Na yiko tanga komba batute na to bana ko pesa bango respect. Ya ngole lobo monaka ya Fridi ya Vani. Mutu soka lobi na ngaloba ye mokaza mutema mabe. Il faut avoir du respect. Yo za mwana mukeu, yo za bana mutemo milo fundu ko matsama kamungande yonan yombalo sombo. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Cassie Boutique vous propose un large choix de vêtements et accessoires de mode très tendance pour vos différentes occasions telles que mariage, soirée de gala, anniversaire ou encore pour vos rendez-vous d'affaires. Vous êtes intéressé par nos articles ou vous désirez passer commande? Contactez-nous en nous écrivant tout simplement sur nos différentes pages Instagram, Facebook ou bien plus encore en nous envoyant un mail sur cassiboutique@gmail.com. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, des robes de soirée, des sacs, des chaussures, des perruques
et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Merci en tout cas. Tomoni ba image ya maman Freddy Mbalo Sombo. Ya Freddy Mbalo Sombo, Queen Mother, Mama Kikoso, Pakanabiso. Place Makambo et Utaka légende oh biso pena na capage télévision to lo bato chapwa na ba pena bato Europe ke yambalo ana les États-Unis so kalongwe kuna bato pe balinga haye yango bola tseke bolinga haye donc akozonga pe boité à partir des États-Unis bobenge bala moko ke ba Paris ba nini sali pe ba spectacle et au sala bien muta mona pena ke na sala pe ba congolais Makambo ba congolais pe bazozongi silanga bolingo wana afato to ke pas à débat tozonga nano pas yemoko fila bonganya mais bato belende to lobili yango awa dès que tu fais ça na ba conseil on dirait besoin conscience te botike la charge nyo sur na ba patron mais yango lo bambanga parce que moni tito ya osa musalo mutu na mutu azora conscience na tu vois patron azana oya ye musala yope mungamba mona musala artère ozana oya yo ya kosala alors na wana na konana beaucoup plus bangote donc il dépend na mutu na éducation parce que biso ne to za na la mama ba mususu ngomona ke arata éducation mais tant oya na mama ozo éducation puis nous sentir que biso benga ngokota kole taga vient na biso mama na biso présent biso mama mbalo kuna kota kole ato za ndenge taga ngamo 00 numéro 1 ya ba impoli mais na zonga droite parce que na zui formation na éducation ba dresser nga ba beninga matoi talelo na commune charge dans chef ya discipline charge de discipline ngai vraiment na koma penda donc na limemia never na ye wana na holande la batu donc vraiment ezo mais à place wana na ba atteindre ni on besoin dépendre kana mutu éducation na conscience parce que so conscience so que na ye ko samsa na ko lobi na zala mutu na koma pe le roi leader nanga et chaque jour nous avons une famille et ça va bien c'est bon so il faut nous gagner na ka pour ba na olinganga pour na sala na ba bêtise on est le travail moko adeba mingi ba koma yebo ndesi yolo ba na nga moke na nga boye ba lox ba nini mi pe pas ba chéra mi kile même sala moi ah on a raison bele pina ba yo na te sommer bele pina ba ye ba ina ba onka pakola poudre fiba mbebo yo tela ka ba otido mikili yo moni ke so ba ke ba poto moni ba aussi OK frère artiste et tout place à la makambo bimote mambo so mona États-Unis dans ça boulot ça dit artiste ngana ila boulot te pona basa miki ti basa miki ba basa profiter na basa bombo te na ila bino trop mais na ila bangote ngana ila pena boulot na banyo muke mais au boulot na koli nango mamna ba mama ça ba artiste basé belé biso basé ba succès liboso na nga mokili yibo pe liboso na nga misuku bano biso to format natanga ba kombo te place baza ba yebi e umbiaka tokuta na ba tokona so ba munu mona yimo la moli chapeau miso ba président ba bimisi pe ba star miso ba moni nga festival adeba ba bige wala mbiaka ponga afanda kana mbali do nga kwa mbali ode do to moni nga mamozo mona grand prix ba fresco ki mbali za a do das ko mbali a vida raté donc biso de là to yara musala ndiza musala ya te pona basi OK to moni pe place mo na ba émission ka ndenge artiste na biso obno ben patron na bino Fiston Sai patron ya baron nyonso na ya bambalo na be sobe na ba nyonso oh patron ba combien mais pardon de bonnes images ça patron bon yo ba no kaka te asa patron mera lo ba mais poko buzisi kana aza patron et un groupe naé et autres dépend de la yé qui patron naé les autres dépend de la yé Fiston Sai c'est Mavinga c'est un patron na ndenge la groupe naé oui ils ont engagé on a habité soit bon les tika mera lo bani makamba lo bani mais on lo ba pas bon alobi ye pena côté ko jouer ba gag wana ba film na ndenge pene komela en tout cas ye niveau évolué ako kota suba biloko ba film wana te ba théâtre ba gag niveau évolué des années on dirait bato ebele na Kinshasa ezala na musique ezala na domaine nyonso so comme ta zui mo eloko on dirait moi kilo ekoma ya musala obandela bon mère eza problème avant to so débat mère
problème el bosso nga linga gaming tout ça les publicités en respecterait c'est mon présent mais et loko beaucoup plus c'est ça base là à bossa la base et loko bimé na meza loko chebino ate wando côté était que celui là comme président de la République au bossa na palais non ça n'a pas de sens président ici comme ça donc et makamone le bon trop donc faut bongisa parce que ils a parlé na yo cop na yo pour les loza la oyoza et loko on a ka ni théâtre au cac au babenga batamba boke ya monte salier donc ce comme que ignorant on savait que yemo peut ça ignorant parce que dans la vie faut que vous la reconnaissant ici ko yo wuti vous la reconnaissant na boulot na yo na bakulutu na bandeko na yo oyo bazo sala musala ko za na bango parce que ezaka a été caché les deux ont dit comme net pas présent ils sont moment ba le sombo président Calais père Robengaye ça play et les qui non parce que ba producteur bazala raté ba médecin bazate bozo ça musala bozo bunda bozo mona les loti bazo le wake ba Nigeria o banani ba l'équipe rien parce que ba médecin baza qui tient na bango ils ont tia ba moyen gouvernement ils ont tia ba moyen mais biso ba moyen zate ne tout ça biso to emakolo mais tous en bateau peut boire caca tu vois maman ba le somo aoya m soit 50 là pour tourner vous avez été mais kuna na Nigeria makamwana zate au bobani pe na premier épisode be komi deuxième mon papa na bapaya donc ici quand on a présent à Bongisa alobaki vraiment mabe alobaki mabe parce que oyo zalelo ozalika teka ko komika oyo zalelo oleki na ba parcours na parcours no wana ezaloa histoire ezate que obosana mais ça histoire histoire il faut comprendre que oh non ça là eza nga musala nanga na ko chape bande ko nga pour yo zala ngo déjà bango sko raté ba fort soutient le faible mais yo zala ngo sko ko moboya batu na yo ça n'a pas de sens Adeba oui ouais mais apona makambwana nga ona ko loba na ko senga na président Fiston Saisai nga to na mona kai aza jeune oyo apesa nga pe Fox parce que abandi pe na moto nga bien nga patron ba comédien wana ils ont payé et puis tali pekaye mais nga ba azonga nona ba ponga za otale la télé ba Jésus de Mbandaka azonga ba Jésus de Mbandaka zonga mama na bane zonga na ndako ba sera ba tox ni ka ya ngwana mtu sala yi pour ba découvrir pour son makambo azu pour nga lokwa yo mono zui ku boya ngote soko sala ngata ba norme mususu lokwa ngwa sala ta musu possibilité za akité bakisa ba possibilité sala ko ba ke yo ko sala ngote za musala mombo ya pamba ok ba tona ba yelo bakambo na minene oyo mona lilo po ba yela ngo ya minene po ba ndena mambo miki donc ko tona ke ko envier pe ba novelas te yo biso to ba bantu biso to sa makambo ya ki ya biso oh ba novelas pas non mais faut bon ça peut mais eza ba pesi na Boke TV ba image obi misakuna ba son raté kasi te mais ba Boke TV ngwa pona bilonge ba groupe toni bon mais ani mais na ba TV ani komi belé wana ils appellent parmi ba TV ils ça qui bomba musana biso parce que mona ba teno muto azo no ba azo ça na régie azo na ba théâtre wana ayine ma ba théâtre bien le roi moi comme le roi yo teka nguba so le ba bien mbonga saine achi ai biteke tango yo tshaba ko teka image ya mabesi ya mboka donc mutu pe misune et puis ya moto ba lo ba na ba raison na bango po atali oneza lili atali o mama différence au brasa ba moi bela mutayibi ko jouer te puis tel ba groupe ngo ele biso pana biso so yelelo lobi mbamo leki na TV mutu ayebi lokote ngaya de ba opona leka na TV na so temps plus de 9 mois à l'époque là-bas 2009 là plus de 9 mois pour yo les cas pour que tu vas faire bon na bazana ba décor ba bouffie tout ba garçon fraîcheur ba J de Paris au bout ba te belé si yo ya wa décor a pas bino te décor on a les véritables décors on a ngwanzo oui éviter mo ka faut payer décor mille na ngona pour que son mode donc tant on a que faut former pour les gars na TV mais est-ce que bon comment il sera monto et puis muso mona après pas na cousin na groupe mobo ils na terre mobo sala succès ah mais na ndenga mabete na critiquer bande ko na biso ba porteur te mais mona artiste a succès na TV na sa porter tu peux imaginer il y a le groupe moka ya mboka na biso ko ngona tanga na ba kombo grâce na ye là on soit lupemba na ye ce qu'on faut la considérer comme musane moka na succès ne wana awa me mane makala ai bina de pas yo dit voilà tu yango pe futa ko le kala mususu non pas futa ka comme nini mama ko ba noble mais ta ko pour ça la TV mais comme tu ça va biso ça va mais Adeba ka ande bon négliger ba misala
Non, on a négligé un côté. On a négligé un côté. On a vu quelques porteurs, on a vu quelques porteurs, on a vu que ça va laisser la famille. Parce que par rapport à 500 années de misalaté. T'es bas 500. Bah 500 peut pas 3. Ben oui. Parce qu'on est typique sur œuvre d'esprit, c'est ma pour ça, aux esprits à 10. Et puis, à la norme, un artiste, il faut se paraître bien. Il faut s'en inquiéter bien. Vous avez apprécié. Apprécier le bien. Vous avez visibilité au côté de la bande. Donc, vous apportez. Vous apportez. Maçon pété. Jamais, mais non. Pour mais tu poses à peine maçon. Mais à critères. Critères. Et puis, au bout d'un moment, tu appelles un maçon comme pas artiste. Mais avant le Canada, tu as un porteur. Comme c'est un artiste, on prend des noms, à relancer un artiste, ça fait un bon nip, sur ma balle, sur ma. Ban mukamba mo la ticket, sukulu la ticket, artiste est un na catch. Yo ta mona pas bosso na bengo siko. C'est pour ça que yo olongwe ki ngasani we par exemple matete na la gomme. Parce que on va ma bengo dans la ville. Il y a quoi c'est ni président on anda kula ke sukulu. Oh raté. Oh raté ko artiste ça la kabu. Moni na ça partout dans quel cas ndenaza. Ya kama kama na kedo. Ça dit boulot qu'on a faut quoi ça on monte na mutu. OK. Donc on va le gana te fa comment que artiste ça la kabu. Ta ba jouer kabu. Poso c'est ni que ça la kabu. On va benga ngodo. On va benga ngo chevauchement mutayebi maka. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo posa. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Na ba petit colis. Ba ye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na retour. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Kapash Autiko Sukola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo. Ata bébé en pakolango olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te ritse ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oil eza pour la bato bazala mo elongi ekota ba buto ezo sakano makasi ozala na poto ozala na Afrique buto elingi yo elongi mafuta oil solution Rude Beauté atie biso yango so omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oil ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola
nazo recommander bino ba gamme ya Ritz Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Ritz Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Ritz ndeti na bomona poso na be barate posepela na poso na mikolo na tingani ka na Ritz Beauté. Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Vous en dites dans ma tête. Je ne sais pas parce que pour exemple, la bion abi a des bailleurs dans la vie. Aux gens sur la panneau qui est là t'inquiète. Mon maman c'est une raté. On a une éducation. Ça n'y a pas muto comme la niveau pour l'excès na TV. Pour apprendre mon salaire. Artiste ça la boy, ma camusa la boy. Pourquoi ba chef de il y a un groupe à foot à l'issouté. Moi je vais attendre non c'est ça. Pour me donner un transport naïe avant de recruter vos footiciers. Mais on nous a la raison. On nous a la raison parce que au moni groupe Moroté na Congo oyo bakosa yo ke la futa kama. Te ba futa te. Groupe ezate. Moi ko ta non te to sala musala ko pour to lingi yango. Siko ba konzi ba la personne ma ba aider pe biso. Comment biso ba artiste to ngole pour boire amutu pour mutatini dollar. Pour lui or ke biso to sa musala biso. So to lobby maman là pour te tirer ça va aller œuvre de suite c'est le mot là passe donc on vend d'abord au vandi ba toi quand tu es au plané les ba to ba benga ba le to kwa no plané au kanisa au pour na bima boy pour na sala nini mettant au ya au salango boy au lakisina population mais il est qui dans cap il n'a perçu on va poser œuvre d'esprit moi monsieur beso bossa no côté la fan molanza so adeba au mo et lo mo na sala nzoke zelo kwa bia ba tu ba sipela ba ona ngosko biso bénéficier. OK. Donc il y a vraiment bientôt un sujet na biso mususu ya sila. Tout le monde va sortir dans les médiatique en tout cas le biso peut battre belé par rapport il y a amitié bino bona bino bande ko mibali mais bande ko basi on dirait ceux qui eloko mbumango eteli bo banda la passe mettons bo koma o azu to bo komi na ndenge moko boye botiki porte pour lele bat ba koti ba kaboli bino le cas ya sila na Ursule. Comment on peut commencer et puis tous sous si là na belle vie on dirait bah fanatique ne pena bah comment na idéologie à se séparer bah beaucoup le bani yo cause à la place on a la raison mais c'est pas pas on a la raison parce que au moins il va faire une biso ne ba congolais tous amis tema mabe alors congolais alinga ko manipuler mutu ali au moins so bino ba fan boy okuti bato bazana bango botika bango eloko o bino bozozala pa na bango ezaka ke bazala bien mbasela no musala et c'est pese no bien sûr que baza bato ba benana mais ndenge bo memela bato mabe ozomona lelo ngana oloba surtout na ixi na pesa ka toujours conseil si là c'est ma sœur ozo comprendre si là azan ndeko no peso san ndenge nini azan ndeko no tika ndeko est-ce que ngana profite beba na te on a fait chez toi, nous, mais nous sommes en famille, tous n'as pas la perle, quand même, tous n'as pas tu esprit, encore. Aux hommes, on a. Tozalaka. Bon, Tozalaka. On a eu ça, ouais, on a eu ça, mon frère, tous n'as pas tu sois qui comme ça, tu bien te soler. Et pourquoi elle n'y a pas, moment n'y a pas, si la canaïque, si la règle. Alors, vous avez créé baisse. Ou bien besoin de gagner beau c'est la makama pour mettre à l'isson on va comprendre parce que c'est comme ma famille et comme ma famille beau sur la paix si na ngopé sans trace bino banda bo banda so gi 10 ans mo bimali kam kam papa lo mo zawana yo za père parce que les cambo ya o bimala mettre fois tu dois relève papa aux parents au va parce que ça bien c'est la honte. Et c'est la honte, les camions sont qu'à elle, si la na exilé, aux yeux qu'on a belle vie, oh, mais c'est quoi? Bon, on peut te dire que vous salez film, mon robot ça te pété camion, c'est ça. Que nous avons que vous soyez qui, vous l'attaquez, vous kenaki, vous un exemple net, c'est Amida Rosa. Azalaka. Tu as vu qu'il y a ma banga. Adeba. Ouais, mais merci pour la parole. On a ma gambo, il y a ma sœur, on a ma sœur, on a ma belle-fille, ici là. Il y a ma sœur, on a na linga bango to parce que baza bato bo sa fierté na biso biso artiste mais so batanga pene ba so mona batanga exil batanga vie bani o ngana ko pesa bango ta ke conseil ta ke ndelo mbali ba yo kama si la famille est bien na na kata na raté surtout bango misa to baza bato famille moko mo so diga ba président Elombe
moni bango bazabe ela ba film suba yelo na sima ngani ngana jouer le roi Bellevue bazabe exemple ngani ngana jouer le roi Exil basala mo marque scopino bato ba Hollande bino bino mo boyo kana te wana bo tsape bato bana na sani bando yo kana te no pona nga basangana batiki bi bato et puis bato basama kamona bele men ezaka bande ko na biso musuba comédie le roi za Exil divisé pour mieux régner yo le kaka ye bo Nicolas yo ne makambo manene pourquoi est-ce que ce monde bali baswani yebisa yo mutu tsa ki soni pour baswana yo zuni et puis nazo moi muke ya fait la personne à chaque fois comme ka bango ba yo kana te bo yo kana te bo isa biso bo là nini so ça botika parce que moi dernièrement ko bi on ça bina bese ngana to ba yo kana ngana photo bita boy photo botala zibera wera mais est-ce que bozo film ça ba yo kana bozo film ça zibera wera on va bisa biso 25 botika bino kwa si to timbeli bino ba jiwana botika ba ji boza ba ta famille mo boza la musala bino bien total a pe bino ba tuba tala bino botika bino et puis conseil faut pesa na ba to ba ya kana ba sima na ba memela mo ba sa ba tu ba malanda ba ta so ba tomso na saba ba mina alors ne ba za so ba pa mina ta le bloka soupe a mina kuna ne makambo o mani kutu ici la tonga kiwa ici kuta lo ba mabe pona ba sa bon fort pour aller toke na biso aussi ça nkamba pakana biso pe kale bino pour komika so remorquer mutu au fait na plateau faut confirmer ngo kenga na remorka boye nga na lia boye nga kenda ke zonga ki boye et so ça la propreté bino boko sara ke o ba président ba lia raté au monde a pe boye o yamba le pa na moi di tête na mo bala ba tamambe jengola mama bon comme c'est la bouche balade amona basino so ba mi sekete banyama lia te yo yebite yeblo alia ba so ba na sala tala adeba mais j'habite pas on est côté mais nous avons bien le malem nous on anda pas donc ce qu'on prend donc biso faire ça dans ma campagne mais pour le président Caleb en tout cas on a décidé comment le président Caleb président ça va mais allez ça aza hypocrite alors il nana babi nous sommes en lobate c'est pas bon à dire ce qui t'a musumo j'aime ce ça petit toi na bimana oui to bimana y pas bimana to yo moni na kenda na mais bo kenda na kazi est-ce que vous avez makambo pena on leka na TV là et puis te so makambo lo bezangi comme tu ko nga mère ba ino ndele na TV ga donc quand il peut ko kima question na do le wasali wana nga sepe na mota tu pas président Caleb va poser na trop ça perd na après dit na ko sibana chapeau na respect bien na pesa kayo ba bi mo nkiabeta ape muda bakolo basani babina en tout cas président côté wana nga na sepe na moto za papa na nga biso direct na sepe na moto mbala sima papa ko sala ngo souté asa mwasi obima na ye donc tshake di to biso ozalaki donc o tshaka na voiture o tshena mutu ka boke so ko te boke na biso to zalaka sko oyo la tevo ça que ngana bima na fo ozwa nini bo bimati yo yebi ndengaza yeba yebi yo ndengoza donc côté wana ngai président bomisa la sécurité ngai pona Nikambo il y a présent donc vraiment avec tout le encore tout le respect que je dois mon patron mon président na lela fort président Caleb yo yebi to no kutana na staff à Pamela Kunomina na bandal non la lobby Vander non il y a question qui Vander était mais il y a ça président on est comme on en a te yo za hande yana banati te yo za na président trop ouais oui et là pour la bon mais ngai concerne au ça parce que Maramnyo César Kolobate ne va pas toute vérité c'est pas bon à dire yoza éducateur à masse et puis oza ba star oza muto sozo loba parce que ba yo kagayo donc il faut tani que malobo nazo bimisa na loba nini ozo mona mabe zo bima ezo ya pas ba leader na biso parce que bazolo ba connerie trop n'importe quoi tant oza déjà leader il faut oyer belo koni ozo bimisa tant oza leader oyer belo koni ozo pesa message pas ba fani no ba yo baloba wana esali vraiment bien te na bafamille bato minene batalaka yo balingaka yo bafani no ebele ya koloba likambo ya bongo esali bien te donc nde kaka de bacoloba mona moto abetaka mbonda bakoto ya binaka nga na atake mwana na yo napesi yo conseil président mbala nsima soki likambo ya bongo lingi oloba parce que osalai makambo wana bozalaki bino mbala ezalaki privé lelo okomi na basekret ya kopanzana
Voilà, pe na parler avec papa bien na c'est que maman. to bona ba ni ba soupçon nyo to yo ka ya solo. Bon mo ne ba yebi ba ça. Parce que bana na ndako batali makambo boy ba onzi. Bana ba take papa lobi ka bien na maman. Parce que OK, to comme option suka fila bonganya liste ya ngama na Stade des Martyrs et puis à des basilistes ya ngama na Grand Hôtel. le je vais sur la place Libanga Betsone. To kera rapidement pour to kende vraiment ngana banana na yo Cynthia Kapachi maman Boboto 17 ans leki na ngai toujours fidèle mais bana bo comprendre te ba pesa bino chance. Toi ngana depuis maternelle. Kasi te na za bana bozala na mutu na yo okoko bozala na yo oye Congo Afrique tozana yo leki na ngai tilelo ozo ba combien de ndika na zo mena za makasi bino mpe papa moningani okeyo lobi biloba sobre moi na bilakili mabe envoûtement mona lola te bokonza likolo na bino tokei mbango kasi colonne akozanga te des colonnes yo ki Cynthia Kapachi soutenir chaîne okonza be colonne à Bruxelles na bosanité ami d'Arosa camarade privé à Cynthia Cynthia lobiazo mona ma épreuve té ozolia la simaranga donc ami d'Arosa na robosana raté papa Yves Bopemo donc papa Yves Bopemo les 31 jours anniversaire na yo na dévancé déjà joyeux anniversaire et na robosana raté Shada Diamisi et pourquoi pas Ramazani Amisi Fondation Ramazani Amisi bo soutenir et que ça la bien na bosanité Pamela Kunomi na motema ya papa Guy Kambo Pamela Kunomi na motema ya papa Guy Kambo et pourquoi pas Lydia Singani JR de Parigo soutenir chaîne oyo JR le bateau aussi Cynthia Kapachi na landaka yemba bora ngate mère yeyo na komisi makamu soutenir chaîne oyo ça la bien JR de Paris Déborah Eko Mbolo donc mère Déborah Eko Mbolo azote kabilamba ya bien ba kitoko na bandal Déborah Eko Mbolo et pourquoi pas Sarah Matungulu na Paris na pesi mbote Sarah Matungulu lundi na kotika kolina yo Sarah Matungulu na Paris. OK. To cha numéro no pour ba chérie pour ba jean ba short ba paka ba ni ba rayon. Nzamba bika to cha numéro nzamba zongi selon ba chérie talaka ba biso ba ko azandu te mais ba pièce. Na biso ba benga nga déjà. Ba benga nga déjà Cynthia eloko bona ba et pas batu musundo en foot le mbongo. Ben oui, il faut pesa ba chérie makamo. Vraiment maman bota Cynthia Kapachi maman merci na mona oza maman ya losambo tala lelo. Biso ba innocent to continue mais ça va grâce na tozo beaucoup la famille tout ça là donc vraiment la maman ici biso mutu ayo excellent tekela ba Jack Love ba Irsila ba Ida fungola G ba petite sœur bala ta kitoko Adeba. Merci mère on a pour la parole donc il y a le bosso na person non merci et puis on appelle si mamba le somo la red d'Angleterre coup de madère mondial ici mon papa na mitu na diga c'est capital à moi no escroc ya benga nyama moyibi donc bateau na oboa ka ou bateau à prise OK donc dans le moment ça pour baza bateau à mon poster ma peine na kati États-Unis Nigel Dion ba bibina do boss amboka donc Nigel Diongo le boss de la ville de les États-Unis kuna Pichubong aux États-Unis Pichubong aux États-Unis Nesté Samba toujours na kati à Paris na besoin de maître Olivier John na kati à Londres Silverweight na kati à Londres Silverweight tu payes Londres Londres ko bata mo konzi tika na tanga ba komona ozala ne rapide ya Mama B Malou quand on est aux États-Unis na besoin de maître Sumbu José Mondango le vieux José Mondango maman nanga José Mondango na bosante comme on a na zomona kombo kiminga ina balusi songambo président Bahat na 155 voilà kozanga te bolia tabate danger na soso tolia Popol Lianza Bac central Maître Landry Tangani Feba Ngoyi na peso bambote Cédric Onia na peso bino so bambote batutu balinganga festera de banga pe ndinga bino trop moko bunga hiwana bungi mutu moko bunga bata vio vous été colossa 55
avant balusa au qui dernier so hein si mais on a Théo Zambo tamuta pour ça passe on bosse à la Théo Zambo ne ba bengano tala sans lettre OK Samo de passe na nya bossa na bossa colonel Bolikango ya biso mokonzatika ka biso te puis Fidèle Masiala donc bossa il va te belé bon na musala te mais musala mais bon Davia Bicho nani Christian Loko allez pas babi ya na mutafero nani moi sonani wa teka mama puto nani mamon femme d'affaires au fur et à Christian Loko Christian Loko toi bien été il y a Christian Loko merci à débat merci Fila Bongania Mbalasima tocha numéro tocha bo pesa job numéro a otela bino en tout cas ezaki wana débat na biso et salut biso vraiment bien tokutani prochainement na numéro ya sika tozozela ye mo pe coup de mander na délégation nyonso ya États-Unis toyebi ke soko ye ba tentire ko ma ba lunette te colora wana ezuma lili États-Unis mama katika pesa TV to pesa ba mbote katika pesa TV bat ba s'abonner kuna wana ser na biso et ça la biso vraiment bien a ocha pe biloko ya mbalio et ça la vraiment bien to s'abonner to aimer to partager ba éléments ya Kapage télévision nzambe ya pambola bino pe mabota na biso bye. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'a parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ndeko Kobanga Bangate oh. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo motema leo some bapesa asolo la babie soko kutani na ye okozala deside Katika Pesa na pesa yo nini ye Katika Pesa motema malamu Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss Julie est à te valide, yes sir. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nito, la patronne. Y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. États-Unis mobimba bavalida Yunani oboya Madame Katika Pesa motema malamu luta ya nzambe ya yoga Julie est valide Fumukoi Katika Pesa